lecteur jusqu'alors Lebe n'est pas arrêté. Alors si il est bazar arrêté tête ko demande Vanzela to tikabino 48 heures alors to ça la marche pour les Congo mobimba nous risquons qu'on va dans balabala chaque quartier ici kanyoso na matoko et bembeya a mwana oyo corps na yeza la corps national petos wa solution et pour ça héros hein azali héros akufi la tango occupation ça veut dire alors, doit payer. Au procureur général de cour de cassation, il doit interpeller les bébés. Il doit être arrêté et jugé. Hôpital, kaka député au Mukondi pe ya mboka abomi mutu vraiment banda boma nyamango eza nango ka na frigo kuna ata nyama basala ka programme to kolia ye mukolonini to kosala ndenge nini yo kiti obeti ozali nani lebe tieze na assassin lebe je crie le président de la République a joué Moubiga Tambo Mabato jamais. Est-ce que vous avez interdit le premier ministre à Mabato? Mais qui est Lebe? Il est rien. Il est rien. Il dit tout fait on a l'arrêter. Loko mon côté na mort ke basale lo côté bakipate eloko moko te bokendaka na morgue to kende ka mokolo kende ko mbome po to mona ki ke to sala ki 10 jours bamboma te l'air babengi biso pa ya moto a morgue ke mwana déjà bandi ko beba nde to kende ki bake bambome. En direct la Kimba Moutola Kaibino que tout ça la descente awa ensemble na prophète John Gefa parce que et nous mort au biso que zo déplorer eza il faut biso nyonso to ko mandenge moko congolais tango olanda mamba boy tango olanda biso basi to saba mamba boy et pour ça rabino pe na ko se révolter parce que des choses pareilles et ça normal. Poser la kakabe que to senga bangote ba se révolter to kiti ko la kisaki révolution bandi lelo on exaucer ngala sina lobaki yango ke lebe doit payer aza mutu lokola mutu nyonso il n'est pas tuki nani auto glorifier lokola nzambe te asa pe ba angelu te tango asali acte ya mabe esengeli to mona mibeko esala nini et agir to lobaki soki lebe asali te to kanga biloko ne to yebi Bibi Play fait quand on met ça la carte, banda qu'on a mawanga avant d'attendre. On ne peut pas accepter habiter avec des criminels. Autre monde na est, autre monde on a capital. Alors ils ont cinq ans peuple congolais ont revendiqué bas droit. Comment un assassin il est député? Aïe abeti mutuba sasi tout bonnement mon amuki à 16 ans. C'est bien que ça cause président de la lobby. Il faut autant à couper à 16 ans. La micro à cause de premier ministre la biso. Donc momi déjà mutuba kasi. À cause de moko ya guerrier. O ya kita qui ont toyé na famille poto solo là. Ba légué biso ce pouvoir à makambouana. Bapti ki na maboko biso siko to sala musala o esengeli na libota elongo eloko to ekosenga yangwana ensemble na prophète John Gefa bokulaka abalege biso likam na famille bokulaka losala Nzambe aleki bango nyonso na nguya ba mama bozomona bango tozali na hippopotame pe tozali na éléphant ça dit quoi il faut justice ça musala na yango maman c'est un tour le beloko moko wa on ne veut pas les criminels dans notre pays. Et on n'a pas aussi peur de personnes. Comment expliquer un assassin? La kiti ya tolati makambo. Lokwa nde tolata limbanda. Ngaza mongala ya solo na lati ya ngolo kola na lati limbanda. Comment expliquer un assassin criminel député national, il a tué. Il a tué. Et puis, il a conduit toujours le président Tshisekedi d'état de droit. Jusqu'alors. Lecteur jusqu'alors, les n'est pas arrêté. Alors, si il est arrêté, tête,
totika bino 48 heures alors tokosala marche tokozala Congo mobimba diaspora nyonso na bambassade nyonso bokota congolais sur place azali marche ezala kobanda il faut tosengi arrestation ya lebi mais l'immédiat s'il vous plaît tolobi na constitution lobi article 16 ya constitution totosa mibeko ya mboka elobeli biso boye tout congolais soit égaux devant la loi, article 12, 16, l'homme doit protéger par la loi et par l'État. Jusqu'alors, moi, non, les loyaux, Azakana, Kuna, Nakakokolo, Frigo, Malango, Sarakate, moi, Nabaniko pour la biso. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Yango, il y a une famille, de mon Tokitiawa, Tosso, une famille, si tu es au Sala, dès que moi, na le Bazali Banda, Congolais, Moko, Allah, la ressuscité. Nous risquons. Qu'on va dans chaque quartier, ici, Kanyon, sur ma toko, et Bembeya, à moi, au corps, à la corps nationale. Pétos ou solution. Et pour ça, héros, hein? Azali héros. À Koufi, la temps d'occupation. C'est un occupation. Alors, les doit payer. Alors, maman, tu comptes dans la carte. Une chose aussi, bandero, député au Bozoya, belé pour boya, on s'en va campagne na bino. On n'a pas besoin de député au Bozoya, boya, on a ça va talon na bino. Lobby bola. Maman, tu as voté, bangoté. Le lobo comme oya, ah, député, Mawa. Mais je sais moi la bino, te maman, mais ça chocolat. La famille est pour na bango. Dans ça, la besoin de député, parce que les députés, bino, besoin collaborer, na criminel, besoin de na est. Même bino, député, boya, wana, boya, pour ça, y'a monté besoin de dénoncer l'insanité. Famille, les lois, ils ont légué son pouvoir. Donc, la presse, ils ont pouvoir, il y a matin exaucé, et que ça, la madame immédiate. On ne voit pas les réactions, maman. Non, il faut les Tolobi, et personne qui réagit, même le gouvernement. Mais nous demandons au procureur général de Cour de cassation, il doit interpeller les bébés. Il doit être arrêté, jugé. Criminel en costume. Et ces familles exaucées, on ne peut pas accepter la criminalité dans la République démocratique du Congo. On dit NO, c'est la fin de toutes choses. Ce qui est kokate, toko benga na bino na lombango, oto tia bato bakoki. Merci beaucoup. Merci beaucoup Toko Kota, Toko sur la famille. Alors tu es là au ça parce qu'on a assez avec tous ces criminels économiques qui bino. Criminels sanguinaires, bino. Criminels bino. Alors tu jusqu'à l'autre qui s'en voilà bandeko balandi sikoyo tozokota na ndako wapi pale bolandaki bino bolandaki son eza bien bolandaki bino moko tolakisaki bino prophète John Gefasi asalaki déjà descente awa tolakisaki bino on a Riako News Océan du Congo botalaki yango na John Gefa TV 2 kotala yango juste après descente ya prophète John Gefa awa tomonaki badéputé bayawa ebele eboyei na bango a tolingi toyeba solution nini epesami. Est-ce que tozi solution? Est-ce que tozi solution pour prophète John Gefa alobasi? Solution epesami. Question mark. Lelo siko tozoluka toyoka famille ekoyebisa biso badéputé réseaux sociaux bayaki a ebele ti lelo lebe mopila azala mpe bukumetre voilà ti lelo aza na ye libre o makambo alobaka ce gouvernement bakangaka bato ande parce que article 12 de la constitution te kokanga bakoneza lokuta mpo bapréparer bango bazala bato na bango lobi yo somoni masango akuluna ye bana bakangi bango eza basoldat oyo félix azofabrike kokosake tokangi bacele bakuluna banini azwi bango mposa makambo ezolekala kongo na bisoki na parlement bango moko bazopota la vérité eza te ti mboso ya pwamba wana ye kolobake il faut botika kosoutenir barebele bazoboma bato na este mais yango tomoni yango leo na Kinshasa alors sikoyo tokoki kotika boye te nde tolobi ke esengeli na biso kobunda tolobi tokobunda mpona nini tozali kobundela intérêt na biso eza bafoué tozali kobundela nini tokobundela oyo ezali bana na biso tozali kobundela nini tozali kobundela makila na mabele bakobotola biso mabele te on ne peut pas
accepter bana ba osaka na nzela ba teka partout bisika bana basaka les ate bana ba koma kosaka na liboso mapangu na bango et toi tu viens directement pour yo mobutu c'est ça ko kungbandu wazabanga yo zali nzambe oyo klaxonner bana ba yo kité po bazo ba koti na ba kosaka na yo kiti obeti ozana ni lebe tieze na assassin lebe je crie le président de la République a jamais. Est-ce que vous avez interdit le premier ministre Jamais. Mais qui est Lébé? Il est rien. Hein? Il est rien. Il est tout fait, arrêter. Ce qui vont arrêter, c'est pour que le gouvernement n'a gouvernement sanguinaire. Biso nyonso ndenge tozali awa tokosa la sitting. Bisika nyonso le bazalaka. Mes chers et frères, bande ko exaucé. Oyo bobete ki ne bale, bomoni ndenga zo kufa. Na biso na bino, tokosa la sitting, tokobana kola la bisika lebe bibi pe fe kangama. Ndako ya lebe la mawanga ekokweya. Ndako ya lebe la kimbango ekokweya. Soki ba boyi koyoka o biso tolobi pour exaucer aba honorer ye. Lokola nzambe exaucer. Moi je n'ai peur de personne si je parle de ma nation. Naza ko revendiquer ba droit pour mona kufia mwana nga. Je suis une mère. Na yebi pasa ko bota. Na yebi pasa ko boko la mwana. Na pasa za la Congo. Mais yo ke le bomela biso mwana tongo. Non lebe on ne peut pas accepter. Lebe kitiye. Félix Oyaza Moussala na yo, on batte la pouvoir na s'il te plaît. Partout on dit rien ne va. Alors lebe akangama. Toi-même tu sais ndenge oya ki na pouvoir, mais sala kata makambu ya bien, tolingi to mona lebe. Oyaza kana o pembeni, alia kana yo. Il a assassiné la femme d'autrui. Ko sala soudorité, ko sala ivoiriété parce que tu vois pozoyoka makambo tozoloba. Soki on lekisi ngo na mupépé, peut-être Dieu permet que dans exaucé soulèvement populaire et salam. Peut-être dans l'exaucé, libération République démocratique du Congo. Makila na yeso ganga lokwa ya belle. Tu ne savais pas que biso tokoko kita. Mais on est là, potoloba, pebino boyoka. Merci. Merci beaucoup maman Océan, prophète John Gefa Liloba. Maman, nazali na Liloba tete tozo kota siko na famille na bango to tuna. Makambo et komi wapi. Pourquoi jusqu'alors lebe anzambete. Ah, kamere bakangi et puis à côté prison ba sambusi kamere kelebe. Hein? Alors on n'arrive pas à comprendre. Tout ça dans quel état? Mais état de droit, nous ne refusons pas. Mais état de droit, ça va Kuluna. État de droit, moi c'est mon bail sur Babundi. État de mais Kuluna cravate. Et puis ce qui est plus grave, les assassins. Hein? Les personnes assassins. Pourquoi jusqu'à TR Oyo, à ta besoin protéger parce qu'à la moto a pas perdu. À ta moto a bino kuna TR Oyo besoin protéger un tueur, un sanguinaire. Apocalypse verset 10. Makila belle ganga liboso na Nzambe. Bolia bato makila exaucé badia ka makila moto musute yango komi mokili mobimba. Nous disons ceci tosengi na arrestation immédiate il y a lebe et commissaire et tosengi yango tobengi commissaire tobengi siko procureur général de cour de cassation a interpellé lebe immédiatement. Et à quoi sa immunité na article 67 de la Constitution? Il doit être jugé par Barosambi, c'est dans le parquet, Barosambi, c'est na Kimbangu 1. Place, peuple, c'est état de droit zali. Ce qui est à Sambi, qu'on a bino, tribunal na bino, to kondima yangote, et puis il faut qu'on ta prison, et puis bat dédommager. Moi, na oh, futur ingénieur, futur premier ministre, futur azali ministre même industrie. Bas de dommages famille yo de tokolobaso était bosembo justice côté yason so quitté peuple et qu'on s'en charger l'article 64 constitution et lobiango soulèvement. Merci beaucoup Bandeko Balandina ebike ero bino nyonso botelemi bolanda biso en direct. Merci na Bandeko na biso nyonso baibozali na diaspora baibozali na Kinshasa baeba jeune. Maman, tokende place moto sali descente boye bisabiso ba jeune ba lalisi bango pongi zododo masanga ato bandio ebisa ba jeune be botala okama kamna misube donc biso to permettre en oté na lobaki eloko moko na olemba olobate oyebi ba 32 ans ba mobutu ba sali ba diso biso ba océan ba John Gefa to zalaka boye soki ezalaki boye ah mais non tokota na kati ndenge prophète John Gefa lobi pour que to solo là sur information sur exaucé to komi wapi la dossier yango c'est vrai tozo la sabino bozo tala ndenge nini exaucé baboma kié to bois kimbela après descente ya prophète John Gefa batu bazala ki bayike awa kasi ezali pasi po okota rabino mo bo remarquer déjà soto koti place onda ka boyekulu na ozalati
merci Nabino Nyonso. Prophète John Gefa to banda na prière et juste après to reçoit membre moko ya famille après sa biso compte rendu depuis to ça qui descend awa et le roni ici Salemi. Est-ce que solution est zoami parce que tout ça qui émission na prophète John Gefa et biso jusque là nanu bambomé les qui na biso moi na biso exaucé. Prophète John Gefa prière après to banda. Merci beaucoup bana sur porte bozolanda biso ezali hippopotame na éléphant au côté déjà awa na la mort de Jésus pona likambo oyo ezali pasi mingi moto ya boti te ayebi pasi ya mwana te moto ya melisaka te ayebi ndenge mwana swaka songi ya libele ya mama na ye te oyo abali te ayebi pasi ya libala te ndeko sosa so pasi moi en tant que homme de Dieu et pesi biso pasi mingi mais toko sala ko boni nazo ebisa bino boy ata bino bosali eloko te justice ya Nzambe ko sala pe catastrophe naturelle bozo mona ngode ezopo na roi ezopo na riche Nzambe asukisi biso to ndenge moko pe ezali mawa mingi tango nini bakodwa solution famille ope etelema famille ope sukola famille ope makamosi likamoni ezalaka na bandeli pe na suka likamoni esilaka te alors to bana losambo wana tokota na makambo na biso tata Nzambe yokolo ya mokili Matthieu 18 verset 20 là où réunit 2 personnes 3 personnes ton nom Jésus au milieu d'eux na tikili boto na maboko na yo kolo sunga bango sunga biso nyonso bana na Congo oya kufi azali mwana na biso nyonso ya République démocratique du Congo yawe mawana ezala kati na biso yawe 16 millions de hommes babombi biso na est bakomi suko bomba biso na Kinshasa ba infiltrer ba contre biso te awa toko suka boni soki yo sungi te yawe to sengi justice na yo c'est toi qui touches le cœur des hommes et le cœur des rois Simba président de la République a fungola dessus après ça ordre na procureur général de la Cour de cassation et ba kanga député oyo sanguinaire assassin asambisama pe azwa etumbu na ye na tiki ba journaliste so maboko na protéger bango pas na protection te so ki yo Nzambe te to tambola na yo pe to zonga na yo kolo to sangina bandeko nyonso ba ko tia un franc na bango pona ko sunga liboto oyo to zana pasi tika te Nzambe apambola bango pe ya kanisa bango yawe likambo ekweli nde République démocratique du Congo parce que likambo ya mwana José ezolo ma partout etikali kaka muke eleka na France inter pe koleka parce que soki to moni clarté yawe bandana biso poso kisana biso na komona Yesu Masia amen to koyemba nzembo moko lelongo na liboto oyo pona kokabola mawana bango ndeko na bolingo na Nzambe tozana mawana bino elongo soko moni ba mamo ya minene ba déplacer sont des grandes dames ba se déplacer kokota awa loba ete likambo ezali kotoka mais tokobomba bino te entre bakonzi na bakonzi biboto ezobeta makuna est-ce que bakanga lebe to bakanga lebe te o mosuba totika lebe totokimisa ye toyebi histoire mboko John Lumbi azali lo wapi akimi na Zimbabwe est-ce que bazoluka bakimisa lebe te parce que ezopotoka makuna côté na côté mais biso peuple tolobi na président de la République ibo Koluka majorité parlementaire te bazali 500. Tu dois chercher majorité populaire autozali 100 millions d'habitants. Yango de commissaire moto mokonzi. Soko luki majorité parlementaire 500 ba corrompu wana okolekate. C'est le moment ozali papa. C'est le moment ozali premier juge, premier magistrat tellement to kamungongo na yo to betelo maboko bakanga lebe asambwa lokola mwana muke caméra asambwa kiti pourquoi bozo protéger les binani qu'est-ce que lebe a fait ici dans la République démocratique du Congo asale loko moko te il faut totelema pona likambo esalema to emanze momoko sima tokopesa ngana za journaliste te bapandana sango nde bazali awa basala mosana bango mituna ya bango biyano na ngai na bino famille na kombo na Yesu Masia tolobi amen amen. Yesu ndeko na bo Yesu ndeko na bolingo yo linginga mingi yo
Alléluia, nalingi koloye, sumasia, Alléluia, Alléluia, na Yesu, nalingi koloye, Alléluia, na Yesu yo malamu, Yesu yo malamu mingi yo. Pesa kinga bomo ekozala sena seko bomo ekosila te ya nalingi koloye sumasiya Alleluia Alleluia na Yesu Yesu yo malamu mingi yo pesa kinga bomo kozala sena seko bomo ekosila te yema Alleluia nalingi koloye sumasiya Atapasi soko liwayo okolongwana ngate okubaki yo sopaki makila etenganazwa oyemba Alleluia nalingi koloye masiya Alléluia na Yesu nalingi koloye Yesu Alléluia na Yesu atabato bako yo bakolinga satana yo olingi bato nyonso yo koboya moto yemba Alleluia nalingi koloye Yesu Alleluia na Yesu nalingi koloye Yesu Alleluia tozali kopesa losambo moke mpona pesa na pasteur a clôturer losambo na biso tolobi boye Jean 20-23 oyo tokangami na se pe na lola oyo tofungoli efunga pe na se na lola soki lebi asali sacrifice ou bien moko na libota po bautilize molimo exaucé nzambe a protéger yango pe molimo exaucé banjelu na ye babatela yango bapanisa ngo esika na bule kozela enlèvement pe jugement asuka totiki molimo exaucé na maboko na yo nzambe tika eto protéger ye mutu moko asalela yango te ezala lebe ezala mutu nyonso akoti kolo kozela enlèvement église pe kozela jugement na yo tobonde na komona Yesu nzambe totiki molimo ya mwana oyo na maboko na yo kolo ezala protéger ke na kati na yo ete mutu moko asalela yango te mpona posa na bango na mokili misala na mboko tika ete nzambe na lolo esika ozali yo nde yanga bita kosi na yuda oyeba kobatela yango kotika yango na repo azala moombu ya mutu te asalela mutu te akende kolukila moto mbongo te mpe aprotéger mutu te Yahweh tika ete barkanji na yo bazala kati na ye mpe tobondeli yango na kombo na Yesu Masia tolobi amen. Mwana déjà 16 ans, un assassin, un criminel, un koulouno cavate, il est libre. Donc si au Congo quelqu'un peut faire ce qu'il veut,
S'il est autorité, il peut tuer, il peut ravir la femme d'autrui, il peut faire ce qu'il veut. Alors non, Sarkozy a boloko, hein. Le président français va condamner à mort à Kadhafi. Il est en prison en France. Ça dit quoi, la justice est là? Personne n'est au-dessus de la loi. Ce qui est bien, c'est que vous ezali mawa mingi yango to descendre mama si yatika kolela mama tatina tika kolela choko leli retourna mituna malamu te to ko sai susu musala te exaucer akei tika ite to zongi si miko pa mama Tatiana ete toyoka famille bolobi nini likambo ezali wapi bokomi wapi. Merci beaucoup. Merci beaucoup prophète John Gefa. Merci na balandi nyonso ba eboko landa biso en direct boso boa etando eke abino to so lana nani mama exaucer azawapi. Maman Élisée, c'est plus maman exaucée à maman. Ok, maman Élisée, prophète, maman Élisée, toya to vanda awa poto solo la bien, maman Océan déjà mis ce tondi awa na mai yara to sola biso maman toyeba bandeko balandi ba bazolanda biso to komi wapi na dossier ya exaucé bino nyonso bolanda ki ba vidéo voilà toi na matanga biso nyonso mama toza ba mama ya bana voilà maman Élisée mbote na yo mbote maman voilà biso pe toyepe na matanga to solola lelo oyo tokomi wapi na dossier ya mwana biso exaucé na dossier mwana na biso exaucé tokomi nesika moko te banda mwana babeta ye masasi ezalaki mercredi le 24 ti lelo tokomi soki le 8 avril eloko moko te na morgue basala eloko te bakipa te eloko moko te bokendaka na morgue to na morgue tokende ka mokolo tokende kwa mbome po tomonaki ke tosalaki 10 jours bamboma te l'air babengi biso epa ya moto ya morgue ke mwana deja bandi kobeba nde tokendeki bake bambome siko ntango bambome to apprendre ndenge toyokaki ke lebe azosenga ke bino na famille bopesa ye pour que akunda eza ya solo likambo yango lebe tomona ete tomona kaka avocat na ye moto akendaka na kalamu asololi na ba OPJ abengi biso alobi avocat ya lebe azali awa boya balukela bino mwa eloko muke pona matanga l'air tokei tokuti avocat zate o ake déjà na morgue tolandi na morgue kuna tokekuta ye tanto ayoki kaka basala mwana autopsie avocat lobi otenga na yeka na 60,000 francs o bapesi ngai yango kutu na pesi OPJ 10,000 nini boye na ndenge pe akabwana kina biso ayebisi biso bo lobi na 8h na roya po bambome mwana à partir ya wana pe ayate na monika OPJ abengi biso alobi avocat wana akwambomene mwana te leba boyi naye toujours comprendre te avocat dans les bapesa ki avocat 60,000 francs pour bapesa bino na famille 60,000 francs ayaki nango na maboko donc 60,000 elo quoi $30 $30 muto ayaki nango na maboko alobi ngande na kiti nazaka na $30 mais tango babenga ki biso alobi kito kende poto zo bamboko mike na ebite so $30 wana yango na balinga bapesa biso siko ti na moi mwa lelo mwana na bino boyebi pe suite te mais bakangi ebembe ndenge ezalaka ke ebembe lokola ekundami o bakokomplike bino na ngambo kuna eloko te siko bino moko famille boza kolanda bandeko na biso pe baza libanda mboka bao baza kolanda biso telefone ekomi kosofe awa po bandeko na biso apoto bakoka ba makambo boye te voilà bandeko to yamba bino juste après parce que moyen to yamba bino ezala nute ndeko lelo bandeko bazolanda biso okoyebisa bango nini lokola mama moboti maman Élisée soko ezala message moko esengeli opesa okoloba nini ngana koloba boy ba mama bino batu boza ba mama liboso na kati ya parti politique o biso tozo yamba tozo voter ba mama député ba mama ministre ba mama généraux boza wana boyoka ki likambo oyo po car le wispa kitaki awa nde to bandaki kolela mwana ke en plein midi heure yango 12h mais la zoko se préparer pour akende classe mais tala lelo mwana za na mort kalali kuna na ndako malili
pe apola na ye vraiment ya solo wana vraiment eloko koloba mingi ezate eza mboka na biso nde bolobi ke mboko eza riche na nyonso bongo ebembe ya pambo ya mwana muke o ya kufi vraiment na pauvre libota ya boyi to yeba kiteke mwana biso azobela mwana biso azaki nzoto makasi pa maman to se préparer te ke mwana azobela bokende ke hôpital kaka député o mukondi pe ya mboka abomi mutu vraiment banda boma nyamango eza nango ka na frigo kuna ata nyama basala ka programme to kolia ye mukolo nini to kosala ndenge nini me ye alalika kuna ngana monso elo koloba te poso si to lobi na biso poto mona ki pe juste après descente ya prophète John Gefa ba député bayaki basali nini basali eloko te même participation même enveloppe to zalaka na bana ba camarade na ye balalaka mikolo nyonso même mayati ya pambo eloko moko te donc mambo biso tota na TV ba député ba osa ba descente basali na bango lokote basali lokote soki ba moni mikola vote na bango nde balukaka mwa bilamba ba pièce ba nini ba cantine a kopali nde ba ya kopesa batu ba voter bango mais na eloko ya mawa oyoyo oye salemi na kati ya libota baninga même mutu moko te soki baye batali ba filmer bazwi nzila bake Maman Océan tika non kolela parce que awa il faut yonde moto loba to monaki après descente ya prophète John Gefa ba député pe ya funa ba chaîne belé kiti bandeko bo landa biso na poto bo yoka bo ki famille libote zo lala awa bazo lela bandeko mambo boyende tango to kwelela biso toyebaka ke bo soutenir biso na tango pasi ya boyi soki yako to zabo soki bino bato apoto bato bozanda biso na Lubumbashi bato bozolanda biso wapi bisika nyonso etali bino esika bozali bozolanda maman Tatiana maman Océan prophète John Gefa pasteur Fiston place bozali bolobi maman Tatiana maman Elisa opesa numéro na suka nous avons besoin pour biso eloko to eli bango ka kimia ya Yesu toeli bango ka o biso ka ko tozali o meto yebi po biso to ba député te biso to lobaka nde maman Océan oyoki ba député nyonso ba kitaki ya poto moni ba vidéo ko loba nini vraiment merci na libota na ndenge boyambi biso na ebité ngala zo senga boye bande konanga soutien koza malamu to sunga ba me manzoto ya mwana bakele kotika mama telema libota telema ekoleka malamu mais nazo linga to bunda ponanga naza capable quand to bimi boye to ke pa lebe to ko esi bibi play pona o kama skila la ngai vraiment o yanga ezo tambo lezo sanga na mongo moninga bowe bo moninga nyango we nyango iso owaka leba bomi mwana ya mutu siko biso to komi ko bondela lebe pa pesa te lebe to andela TV mwana tolo ya te bande kolanga ese boko sunga biso te batu baza ba okita bibi play batu baza o ba okita ndako lebe la mawanga na sa investigation la kena o lukango batu baza ba robomanda kwa lebe za pembede abomi mono ba diagonal bande kolanga pourquoi to senga état de droit na président ozaki nommé na ba rwandais lebe za pire ba rwandais bazo sala na bato bazo diriger mboka o bazo boma biso tango bazo kufa na este bande kolangai to za na délégation ya mama na este to okuta la ba kande to kuzabo to okuta la ba mama wana bazo ya kolela siko awa to continuer kolela liboto ekei to kokunda bien sûr mais na sima na ngoto futi nini o mote ba koboma deuxième mwana to koya suko belela kande to obela boy boko sunga biso lisusu ba ke ba kundie mais bango ba ovanda te bande kolanga bo sunga biso to sisa likambo une fois pour toutes yango na lobaka bino batu bana ba mbongo biloko basala ka toyebi ngakutu la kota tina bana nande basala ka balakisanga yana ngoli kama makaste po muta simba lisheta simba likwangola mais sebo sungi biso to ana mwa mbongo la biso kasongo tango babeti masasi na moni bisika yo bimisi ba soldat la ote po bakanga soldat lebe tango biso to koya kotel makasongo soko meki na ba soldat la yo toko boma cette fois-ci kasongo toko bomana tuna Didier Tumba ayebi ngakenda Alexander ko ba kanyoka to yebise Tumba loko ye papa na ngati mais na yebise ke soko ina ko Alexander etumba tikaki
tokenda monga fula tuna mutu na bilo makasi wana to komela kana ndako na bonga fula tokuta mama ne to botola to bola ye mais bino lokwa bo sala boy po bino pe bakino bana kimbangu babomi mutu il fallait ki botumba butuka wana le bakende comment bino bogotika bomoni babeti masasi bino boleli bogangi mama ya solo eza passe mais mama okoki ko accepter ti lolo tolala te fallait to ke kufa ndako lebe mama ko tele batokela ndako ale babeta biso so masasi mama tango zola loza na choc wana muto ko consoler ate na yebi passe voilà ngala zo orphelin de père et de mère ta yebi passe la ke kemba moi na maternité à 2 reprises bana nga ba okufa na olela po yebi choc mama fa ko kufa ndako ale be so ya kingai mama exaucé lelo be babomi nga na mwana nga ele ko nyeza nga bilo po to ko la ka batanga la ndako ale be po lozola la matanga la ndako na oko mama le bazo yoka la mwasi na ba ndebo kimisa ba la poto bande ko langa so bo yebi bana lebe la poto boboma bango. Tala biso pe photo za ba criminel na mboka la biso il faut to bunde tumba la kacha mboka la biso prophète Ngefa mama Tatiana to ko to tika boité ce que to za ba pandi sango oyo ke to bunde ne révolution to za ba Jeanne d'Arc o mani Jeanne d'Arc ba to mona ke lo kwa mutali boma ma fin de compte ba yo ke la e po yango mo so ba kande ndoki po ki mona 12 ans a tala mabe oyo itila kazo ya ko sala mais lelo yo miku a Jeanne d'Arc ba chakeur basse ata mokile pesi biso chance te mais na nzamba lola nenge prophète oti koloba kosunga biso esenge to tombola mongongo na biso pour la révolution toi na pose état de droit parce que ba okangale be ba oto mibi nyoso kutu basambisi bango awa mibi tuo ba yibi ba mbongo awa escroc oyo nyoso boyebi bango ba otika bango bo kasi lebe ba okangaye avant na Félix boy Félix ayebi ko selo koni ana 1080 conseillers be escroc ba chekulaire ba teki pizza bango so ba ye ba osala biso lokoni bitumba ya lebe mama consolation nangi elia zwa molimo nangako lata yango ko mama to telema o mali biso moso to telemi ato bandi bato yango to lela leba yele biso eloko te lebo fa wa ba ma bato ba wolio lebo kufa te biso to bondele so lebe lebo yele eloko te leba ya ko tseka bino bi mwa ndambu pela ko pesa te pe OPJ yo bino bobota te yango gouvernement ngo zaka sangide na bino ba juge bino to ba OPJ yo zo lo ba ke leba lo bia ko pesa te avocat yo ana famille te o moni makile exaucé kaka ndenge prophète Ngefa lobi nga na mosambela nzambe kaka nzambe ya lolo abombaka biso na sodo abetaki masasi na lebe na bino nyonso boza corrompu na ba avocat nzamba lole lubela ezaisis nzamba ko exterminer ba race na bino mais biso pe na nzoto tokotika te mama soko ko bongisa ta mukolo moko pona yebi bandeko la biso bakobenga bakotinda mbongo lokwa tokitibe bakobenga bakotinda mbongo biso moko tosala ngo ya mingi te ata moi $10 na biso toko banda lokwa exemple ya kopesa bandeko la biso bakobenga bilo pe bakobenga biso mais eloko la kosenga vato ke lotike exaucé mama to sa sitting na ndako aleba ta mkomo basoda babenga la biso. Merci beaucoup waneza ki mama Océan bandeko balandi boyoki alobi lokola mama pasi ele tellement yango ana lokwa biso tozaka nde moto makile zaka moto tokoka penza ba makambo ya boete raison pour laquelle toyaki na prophète John Ngefa po ye azara lokwa ma ya pio soki obiso esika otoko tomboka ye akitisaka biso esika wana lokola mosali na nzambe prophète John Ngefa ape tozongisika epai na yo oyoki mbela nyonso ba mama balobi po yo yebisaki ngai depuis avant-hier olobi na nga Tatiana il faut to kita bandeko balandi pe balandaki on émission bayokaki ndengo olobaki que il faut to kita biso to kiti po souci na ezalaki oyeba suite lebe na famille suite ezali nini Océan esprit konzo kolela mingi te atoye musala penza poso ko kitisi ma ya misu boye Ngefa okoka koloba te biso nyonso atrokoma na makasi kozala sute prophète John Ngefa oyoki mama Elisa apesi suite ndenge nini nzoto ya kondo ezali na morgue babengaki bango boyambangu mwana zopola yo koloba nini le bazolia mosa le bazola la kimia nzambe nzambe kedaka wapi to bela ka we nzambe ngo la Congo mama nzambe no kimia mama banda soki omoni ngai osai na nzambe na vandi akanisi diaspora azomona ngai je ne suis aussi ngai na yo Océan na mama Tatiana 50 ans de prison. Mais non. La vengeance est qui l'ensemble. Vengeance est tout qui l'ensemble. Moi je suis un homme de Dieu. Il faudrait tambola tantôt un journaliste,
Bato Prazali, homme de Dieu. Nabolingo lobi, Proverbe 12, verset 10, l'amour couvre toutes les fautes. Mais autre Golobana boy. Romains 12, 17 à 18, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nalobi na yo, maman tika sisa. Nalobi no lebe. Nga za mongala. Na komi sikoyo, éducateur, ya bato na journaliste. Omoni yo, lebe moni yo, et José aussi mama pumbu na yo. Omoni ma pumbu na yo lebe, ma pumbu yo, oye botsaka mwasi. Soki nga ya pena mosai na nzambi na laki, na bana mabele. Et José siko zali, simba ma pumbu ya lebe. Ko benda ma pumbu buk ayeba. Ata bino bokangi ete, mais nzambe ya lola na vengeance. Et siko za kuna. Et sika zali kuna. Molimo na etombuke José, na lobi susu na laki na kombo na Yesu, yo lebe, loko ko sa famille oyo. Ozoko sa famille oyo na yaki na 60,000 okundaye ambomeme 70,000. Hein? Ambomeme ya moto na kisa 70,000. 70,000 $30. Ozo chola bango na zongi lisusu pour la sa micro. Pena senga aide. Yo lebe. Lokola yo zo leka na be media. Boko bomangai. Boko bomoseya. Boko matatiana. Oko seka liboto zo sibiso. Exaucé. Moli mona sikezali. Boyo kufite. Babomi ko bomba. Baningi basalela yo. Osala bango mbongo. Ota okende wala ko ba ministre, ba ko ba député. Yo pende José. Esika yo zali lo se do laka. Toana ba soldate. Toana mbongo te. Moli mona bima simba mapumbu ya lebe. Simba mapumbu na ebenda mapumbu na ye. Ayeba. Oh bino bozo sa ba kisi na bino. Nzambe aleki na suka. Bandeko nasuki wana. To sunga libota oyo. Biso to bandi déjà ni na biso oyo. Na kozon sambongo to cotiser et pas maman Élysée voilà. Maman Élysée joua o biso to pesi yango oyo. Numéro ya contact oyo muto akolinga a contacter famille. Oki ko contacter famille yo olanda biso na Océan du Congo. Oki pe ko benga maman Océan. Olanda biso na John Gefa TV. Benga John Gefa TV. Olanda biso na Reaco News obengi maman Tatiana Osango. Tozawana kasi numéro oyo ya maman Élysée. Prophète John. Prophète opasuki no susu. Te papa, merci pour la parole. Na loba boy. Lokola ye lebe amone ke abomi nyama na ye. Ale na sima bana na ye bakoma ko finga o ezake no bato batelemaki pona kolobela makambo ezali liwa exaucé nazo ko adresser na secrétaire ya lebe niki soki niki nani yango wana azo finga na réseaux sociaux loba ye amema mwana te na 9 mois mais soki amema mwana na libumu na ye e kabotaka azomona paso biso to mona te makile exaucé kolanda e tisuka na okangango na se na okango likolo loba atangisa makila te ya biso basi soka atangisa makila ye secrétaire alebe sikaza azoyoka ngai nga mama leki exaucé na zoloba Tongo midi pourquoi ekoganga makile exaucé kokota etina libumuka ndenga zo finga bat na ba réseaux sociaux tozo rier ba tozo kanga yango mais après matanga osoke leki loba nzamba kufa wana boyoki ezalaki mama leki ya exaucé tokomi na suka maman Élysée biso toni tokene na biso mais na bandeko bakolinga bacontacter famille baza na 12e rue numéro 14 na Kimbangu 1 ba oyo bokolinga bo contacter maman Élysée mo pesa numéro nangeza 085 071 62 18 085
071 62 18. Numéro wana d'ailleurs bolanda ki yango pe pa ya prophète John Gefa zo pesa numéro yango tongo midi pourquoi même na riako maman océan pe pa ne bosunga na telema pour que to kende papa alobi ye pe alingi aloba par rapport ya ndenge to salaki descente na biso voilà soki to benda papa mbote olingi obakisa nini par rapport ya likambo ekoeli bino na famille. Oui, makambo nyonso faut que la vérité toyambaki député ya Funa atikelaki biso 100 000 francs congolais comme lokola $50. Oui. Bon, après numéro ya appel pour na sengeli za la mibale ya ye na yangai. OK, pesa pe 09 98 17 86 05 09 98 17 86 05. Merci. Voilà, adresse. 12e mairie, numéro 14. Kimbangu 1. Kalam. Donc, tout le baquet député Oya Funa Yaki Awa a pesé qui binonde 100 000 francs. 100 000 francs, oui. Pour y azalaki te, azalaki te. Pour la mamoto babomba kate. Merci. Voilà bandeko balandi tokomi na suka bino bayo bozalaki bayike pona kolanda maman Tatiana bolandaki maman Océan prophète John Gefa tozalaki ensemble na pasteur Fiston bandeko balandi biso tokoliki ate na maloba ende totie litono matondo mingi na bino banso baye bozali kosunga famille po tozape na ba euro to bengaka ba euro dans l'ombre bao bango ba sepelaka akosunga kasi alingi bato baye bati topesi bino matondo mingi surtout à mon vieux Sefu yo moto penza pe ozalaka wana na biso vieux Filemon Timbo kosunga yango dadi sasi na bi koza ebele bino ba partenaire à maman Tatiana bino pe bokolinga bosunga famille oyo ekoeli likambo na ngonga e maman Emilie Nzembonso tozala prophète John Gefa na maman Océan tozo zela bino boyoki député à Funa ayaki nde na 100 000 francs lokola $50 ya lukunga ya Funa te komone zaki nani Bernard awana eza kutu député à Funa te po totala pe député à Funa moko ayaki awa ya pesi eloko te mama moko aza député OK apesa bino voilà bandeko balandi bino mo boyoki ba député nyonso boya boya na ba $50 député oya na $50 John Gefa kutu aleki na ba député eza pasi bandeko balandi yango na so biso to obwara mbela tolobaka boye eza pasi nde mutezo lobisa biso congolais place ozolanda biso telemako makambo boye ko continue kaka elandaka biso po toza babolole po to sale lokote nyonso ka bosunga bosala boye non bandeko non soki na bina mata awa ekokoma ka bozoloba champion ya magusho sango ipont sec donc nayebi ke boza ebele vraiment ba partenaire ya John Gefa mama ya beboso no to bengi bino nyonso bosunga libota baza na moyen ya kokunda te prophète John Gefa signalé biso pasteur Fiston to kita mkonini mercredi voilà bozwa rendez-vous to kitawa mercredi bandeko nyonso benga na numéro o ezali affiché na bas ya écran na yo olandinga na Océan du Congo benga na Océan du Congo olandinga na John Gefa TV 2 benga na John Gefa TV 2 olandi na Reako News benga maman Tatiana na Reako News numéro wana nyonso o ezali affiché en attendant bino bayo bo benga biso te bolingi bokota en contact direct na famille bapesi biso ba numéro babale numéro ya maman Élisée na papa Mbembo voilà maman Élisée apesaki numéro na ye déjà na papa Mbembo pe yango wana maman exaucé lelo moyen to lobisa ye ezate
pour que boyebi azana pasi prophète John Gefa totelemi na biso kasi maman tolakio que maman palinga bakisa moi liloba. OK maman mbote Mbote. OK Nazo parler en tant que diplomate en affaires étrangères. OK Nagansi makoro nangeza. Tant na komia na libota na tuna yi bango est-ce gouvernement a se manifester pona sali mingi na Nyakero John. To sali na ya za na protocole ngape na passer ba direction ebele. Exosa zaki mwana ngai naza kotea. Papa koko ya exaucé, papa mbeko ayambi mbembo ayambi biso mingi na kati ya lopango bambula na bambula toza bana na ye mama exaucé azoteka mapa koke tongo koteka mapa ata na mbula azoteka mapa azofutela exaucé classe na passe do biso nde batei eke kosala mobulu te kende ke église lelo exaucé alali ebembe ezokamusa biso me yango na sengi na Nyakero collègue na ngai ata ye akomisela ngai na fachi pe na mama Denise eke ba visiter pe ngai na kati esika oyo. Merci. Merci mama yo poza ya libota. Naza pe ya libota. Yo zana ni exaucé. Nazali ndeko ya mama exaucé. Merci beaucoup. Maman exaucé moi message. Okoko lobate. Loba. Exaucé za moi no liboso. Oboti bana boni. 5. Siko batikali 4. Lokola mama moboti exaucé, forcé ata moi muke, opesa message na bandeko balandi biso. Ngali kamna olobaka ke pour nga na osenga ka état de droit. État de droit au facha lobaki ke ya na état de droit. Nalingi na mona ngoli kola mwana na ngai po mwana nga za innocent. Afuti akufi victime, ayeba te lokote. Nasuki kawana. Nde ba oloba zaki kuluna yango te. Mwana katika obunda kuluna ta mukolo mote mwana bana kotanga na mbonga pasi na oteka mapa pona tangisa mwana na classe. Lokola maman Félix, yo moko penzo za kulunera liboso. Ozo lala la kati ya boîte ba bossa na kati ba kangi yo na kwiti ndeko langa koma yo ozo bossa na makambu no kiko Félix eze mutu na za kuluna aho yo ibete kenza leza mbo ngalo tozaki bo opposante toki bo opposant poto longolo occupation yo ndenge ni yo ke iso trahir biso si vite boy Félix ya tomber si bas ngalo to bundi to fingi Kabila imposteur olobo ko benga e présenter mais comment tu as tombé si bas boy Félix yango et loko ni eta balobi okeko to banganga ngo basasu ba kisi yango mais toi même tu peux raisonner yo aki na Belgique na boko le Mobutu au fait ndaka Mobutu fait na Belgique au salité autangi te loko moko te mais quand même oye les Congolais ba sepeli balobi ata likamte Martin Fayulu Madidi azaki président mais quand même yo ye ba bandi ko soutenir yo ko zande ko la bango mais deuxièmement ngoli ndeko nanga comment tu peux tomber si bata yo moko vraiment merci donc c'est Fayulu pe bo continuer ba tu muso babika maman c'est merci beaucoup Kassi comme ça c'est pas bien merci Kitty c'est esprit voilà awa pe to sengi pe ezaka ateke to ya olobaka kyo ba pouvoir ba opposant ba résistant bino nyonso bakangeli mutu porti awate o bino pe boki koloba pe to vandi pe boy to moni pe mozito pe ba yo tala pe famille to moni pe Fayulu pe boy ko tala famille to mona pe bino boy ko tala famille papa ale bolojwa bino bans o alingi te ya ko assister na famille boy ko assister poto zaka te atoya kaka o Félix na bino pe oui bino pe merci beaucoup en tout cas. Ndeko balandi to bimi libanda parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Toi ndeko na biso kombo rigen. Rodrigue problème nini lisusu. Bon, on a un problème de la famille Lébé, mais bangonde ba komi ko menacer nga makasi même si na ba réseaux sociaux ko finga chaque jour. Na taki publication ya moi na lobby justice pour exaucer tazi. Tous en a besoin état de droit et salam ça non. Mais à un moment où on a vraiment menacé makasi. OK. Même si na kofinga ba tu nyonso même si ba ndeko nango ba libana mboka o tous en a bango même na quartier bazo mona publication nyonso ndenge Niki na habité sur Yazanani na famille Lebi. Niki Philippe azo finga nga nyonso. Et là on a aussi nga ba konzamboka. Na lina lo babo image yo bobomba yango. Soki lelo problème comme lingai. Eza famille Lebi. Pour nga na finga papa na bango te to sengine état de droit et sala musala. Na mort d'homme oyo ba pesi passe na famille Mbembo.
banda mwana kufi tozokende déjà 1 mois bientôt awa visite ya famille lebe tomoni yango te soki bayebaki likambo te bange baya siko bazomona na te toloba ni seke bayebi problème koloba boye ekome biso problème nga nazobanga bango te na politicien naza moko ya INC oyo eza mabele na ngai lelo so problème ekomeli nga na bande lisusu eza na motu ya famille lebe nakobanga ba menace na bango te nakobanga ba injure na bango te naza makila politique na nzoto na ngai. Merci beaucoup. Merci.